Congo, Congo nde mboka. Bon, là, vraiment, dans la musique, il y a bien filaire. Oui, JP. Habita qui musique, il y a bien, mais musique, il y a qui a pas polémique, à part il y a une musique, on a musique, musicien, il y a bien filé, d'azoté. Motonyo sala na problème. Oh, alors, moi, je dois éviter, non? À ça, là, qui me piaque. Les spectateurs, amis de la bonne musique, voilà, nous vous disons bonjour partout là où vous êtes. Vraiment dans ce cadre de ce nouveau numéro, nous allons en fait parler de la musique congolaise dans sa diversité. Voilà, déjà quand on parle de la musique congolaise, on connaît de quoi il s'agit. Voilà, on ne parlera pas de la musique congolaise du genre gospel ou chrétienne, mais cette fois-ci on parle de la musique congolaise profane, musique à Mokili. Voilà, aujourd'hui nous voyons de musiciens talentueux au bateau régner bien en République démocratique du Congo et ailleurs, mais le lot de soit en fait il y a pas de pensée pour ça la différence il y a par rapport à musicien différence entre en fait genre il y a musique au bayo kaka mais les lots sali sondage manquant pour savoir qu'est-ce qui pousse ces gens-là pour créer différence. Il y a beaucoup de niveau pour choisir tel cas par rapport à tel autre. On a musique à première génération ou deuxième ou musique à génération mais à qui qu'on a musicien ou n'a rien à voir dans la génération pourquoi, quelles sont les différences, quelles sont les raisons. Donc dans tout ça nous avons soumis où nous avons comment procéder à une enquête oyo et na ba résultat oyo tozolinga proposer bino mais avant tout les kana résultat to proposer bino élément oyo bolanda ngo comme ça ensemble nous allons comprendre de quoi il s'agit. Mbote papa. Mbote papa. Bandeko bomoni azali fan oyo nalina loba na bino te eza surprise ye moko ayebisa bino azali fan ya nani papa ayebisa bazali kolanda yo na monde entier yo olingaka musique nini mpo oza fan ya nani? Bon ngai vraiment nalingaka musique na musique ya bina filaire na fan na bina filaire vraiment nalinga musique wana makasi. Eloko nini esali yo otika osauté 4e génération 3e génération 5e oyambala moko na génération bina filaire yo osauté ndenge nini mpo nde na omona elongi na yo yo oza moto ya baserie ya bawera bajibe mais sauté mbamoko ye na bina filo akozala koko na bango expliquer nanu bato no bamiko comprendre na eloko nini esali bawera babetaki musique ya malamu te bajibe banani bato wana nyonso tu bakonvekaki oyo teka bina filo moto ya koconvaincre yo. Bon ngai lelo na oloba boye wera jibe babetaki musique ya bien mais musique na bango yaki ya bapolémique ya baconquérance mais par rapport ya ndula bina file nde azoteya bato makambo bina file azoyemba vraiment eza baréalité ezala yo mesi les journalistes ndenge eza na donc makambo bina file ayembi banda premier album na ye na deuxième mamutu oyo ayembi kuna ngai na otana nango tope tokutanaka nango yango nde nalingi nanga musique ya bina file mpo azona baréalité oyo tokutana nango na mokili afingine mutu te mais azoteya nde bato ezala chrétien ezala mopagane payen donc c'est-à-dire po koyoka musique ya bina file eza na mateya moko propre. Expliquer na bato bamaloba nini ezoconvaincre oyo na kati kuna oyo olobi ke na bachrétien na bapaye bakoyoka na bango. Bon maloba oyo ayembi madoki na kobandela te nde nsima mbo ayembi moto nyonso aza na problème oyo alove ndenge eza na motu wana problème alove ezala yo mesela journaliste atanga ata bango bazoyoka motu moyo azangi difficulté na makambo na ye aza te c'est-à-dire afini motu te me alobi eza nde vérité ya makambo oyo alobi. Kobeta stade de martyr tomoni fale alandaki bayaya na ye bawuti ya kobeta héritier mpe aye mpe kobeta kodefie fali sikoyo ozomona nani akoki eske bina fila koki mpe kobeta stade de martyr sikoyo pourquoi pas aza musicien ya kobeta mais héritier soki abetaki musique donc awelisaki nde héritier ya motu moko asaute na ata bafere kuta babeti stade te mais ye azomilakisa ke non ye aza ye mais moki asali fufu atondisi eloko do asali elomo te héritier ayemba musique moko abien te aza vrai chanteur mais namoni mate oyo azoteya bate na musique na ye wana abeta musique moko abana mike ebina file abeti musique ya mikolo
mututu a confirmango ayokiango nango na uti olobakeno ezala yo ezala nga tona problème mambo bina fila yembi ayebisi biso ayembi te me alobi nde maloba ayembeli basi te ayembeli yenini te me ayembi baréalité oyo tokutana yango na mokili mais héritier azobeta miziki moko ya kofinga baninga ya kokritike kosala n'importe quoi wana miziki te donc nde eza wana bina file akoki mpe kokokana mpe na fali to akoki mpe koleka fali selo oyo bon bina file akoleka fali te fali aza ne yaya mais na compétition ndule bina file azali soki totangi fali tokotanga mpe bina file nga na kotanga héritier te mpo héritier nga namonaka ye kutu te yanga ne mpa nanga aza te oboyi kaka héritier makasi bepwani mpo bafere bazali wana bafabrikasi bazali barobine oyo oboyi kaka fali nani héritier pwani héritier naboyi ye mpo nanu aza le plus fanfaron ka motu moko alingi soki akomi esika bayaka ye kaka nde moto aza orke eza bongo te mais petit nanga ige wana bina file en tout cas babizo ebele abeti bandule na ye na barespect na ye na mateya na ye na banzembo na ye en tout cas topréfére yango na bapaster kutu baleli yango fort lolingo oloba na kibolelo nde toza boye mwana na biso ndeko na biso yaya na biso wana bina file azali oui tout à fait bina file aza poso tokokote ya musicien kini bina file azali na génération oyo toza nayebi te yo moni yango ndenge nini mpo na nga atanga kutu te presque moto tu soki tokokote ya musicien bandula lelo ya kilelo bina file aza na kati merci ok miziki nini oyo oyokaka na Congo oyo ezoreve pena conscience ya bato na mateya nango bon miziki ngai nakokende milai te mpo nga mpena nayokaka nanga bamiziki na biso presque bango nyonso mais oyo mpena na minute oyo ngai nakoki kofanda boye mpona lobela nakoki kolobela kaka artiste moko eza kaka Fally Ipupa oyo ngai namoni mpena ke aza à la page oyo mpenza nde azosala fierté ya mboka na biso bon en tout cas à part ye na minute oyo ngai namoni te musicien nini so ngai nakoki koleka mpona lobela c'est bien osoulever vraiment eloko mwa malamu oyo nalingaki na épingle mais tokota mbala moko mais namoni olobi Fally mais nalingaki koyebisa ba warrior nayebi te mpe soki oza warrior mais Fally akoki kozala ingrat na ngambo na bino na baeffort nyonso bosali na concert bozala plein wana mais natikala oyoka mokolo moko te Fally aremercier ba warrior yo mpo na yo kooloba nini bon kote wana soki olobi ndenge wana ngai na koloba c'est faux loba peut-être yo olandaki te mais biso tolanda aremercia bawarrior mais ngai naza warrior te mais naza mélomane ya bonne musique donc kozala kolinga musique eza kolinga Fally eza kaka te fo ozala warrior donc bawarrior bazali bamélomane ya bonne musique mpe bazali ntango baloba bamélomane ya bonne musique eza kaka bato balingaka Fally kaka te mais eza bato balingaka nde musique ya bien oyo sikoyo bayokaka musique mpe ya Fally eza lokola ngai sikoyo naza mélomane ya bonne musique donc musique oyo Fally asalaka tellement marka ngai na comprena mpenza ke mwana mobali wana asalaka musique nde ya bien yango omoni ke ngai nakenda mingi na kote na ye mais oyo olobi ke ngai nayebi ke aremercia biso aremercia bawarrior bamélomane ya bonne musique bato to basotenaka ye mpona concert na ye wana aremercia bango ok mais sikoyo nini okoki koloba tomonaki ndeko Fally auti obeta concert en tout cas wana ya kobomba te asalaki plein ndeko héritier mpe auti kobeta lokola mpe ndeko na biso mpe frère alobi awa le 24 juin na martyr ye mpe akobeta okoki kopesa biso précision place wana mpona baplein ndenge bato baolobela yango ndenge oyo omonaki ya Fally na ndenge mpe otali ya ndeko héritier pesa na différence mpo bato héritier bazoloba mpe ke non côté kuna bon en tout cas tomema peuple na biso na distraction te eloko moko ngai na koloba mpusi ezake Fally ntango ngai nazoloba mambo ya Fally nakoki kosala comparaison na mambo ya héritier te soki peut-être naloba ngo na sens ke aza artiste ya congolais oyo alekaki quand même na stade wana saba mais kocompare nakoki kocompare te mpo mutu nyonso ayebi Fally abeta concert na ye asala plein na ye azwa temps ya koprépare événement na ye wana eza te ke alalaki alamuki kaka balobi ya kobeta concert te
azwaki temps na ye ase préparé abeti concert ezalaki réussite totale motu nyonso amonaki héritier aye héritier ayaki kobeta concert oyo héritier abetaki eza lokola défi ye ayaki nde mpona koprouve parce que azalaki sire ke te lokola ngai naza na bavie na ngai bana wenge bakosoutenir ngai mais abosanaki ke stade de martyr babetaka yango na loyenge te mpe babetaka yango na sentiment te biso nyonso tomonaki baimage toyebi ke non asalaki mpiaka bon ngai mpona ye naza na eloko ya koloba te bon mpona bao batikali bakoya bazaka bakongolais te oyo amoniki aza capable aza prêt ya kobeta ane oyo babeta so fali aza loba nayebi te so bino bolingaka aloba so nini fali aza alobaki yango alekaka na émission alobaki ke non ngai na kobeta stade na ngai après ngai eza na bamaster mpe ya génération na ngai bakoya bakobeta mpe stade wana c'est tout na moi nde place wana tokóma na osala yango polémique te po ye moko aza loba ye aza guide ye abandaki bango nyonso bazolanda ye na nsima te esili wana bino bon bafanatike ya fali nde bolobi bongo biso toyebi ke oyenge moto abandaki stade nde fali aye kolanda na nsima non eza kutu makambo te oyo wenga abandaki fali apesa date na ye fali abeta concert na ye oyo depuis 2020 bato nyonso basi bayebi concert erataki par rapport ya makambo oyo ya corona ntango ye balobi te baboyi bamakambo ya baévénement ya minene baboyi makambo par rapport ya distanciation mpona kose protéger gouvernement aboyaki bato base produire sur na stade wana mais ye asa telemaki depuis kala mais ntango amoni bavie na ye baye balingi babeta concert eloko nini asalaki etanke eleki amikitisaki na ye afrene nanu marketing na ye alobi non bon ça va pour le moment ngai na kolobela so nano événement na ngai te mpona koya kotufe événement ya bavie babeta comme ça ngai na kozongela nini na ngai ntango bavie babeti mbala moko bomonaki na 01 mbala moko ale affiche mbala moko babwaki makambo nyonso babwaki mpona concert ya fali fali eza fali motu abandaki deja eloko wana bavie babeta deja kala bango babeta moko oyo baye kobeta ensemble ezalaki eloko moko boye oyo réunification na bango par rapport ndenge bapanzanaki baye basangani c'est tout mais eza te ke oyo nini fali ye ayaki alobi ke non ngai na kobeta stade oyo ngai na kobeta stade na ngai na koya na bilamba na ngai na koya na miziki na ngai kaka ndenge bavie na biso basala en plus ngai na kobeta stade na ngai mpe na koretourne yango mpe bato nyonso bamonaki aye aretourne stade wana asali plein ntina kati ti libanda bato batikali bato nyonso bamonaki yango bon lelo lekide asapesaki pouvoir wana alobi ke non ngai soki nabeti bao mpe batikali na nsima na génération bakoya kobeta mais bango wana mais bao bazobeta yango na loyenge yango moni bazosimba touche baheritier bino moko bomoni ye aye kobeta stade wana ayaki kobeta yango mpona défi ke non pas prouver fali parce que bavie na ye oyo balingaka fali te bajalou wana bajalou wana batiaki ye poids mais lelo na ye na bavie na basuki wana batikali na soni ozomona bavie yango bajalou lokwa banani non papa ngai naza mpona kotanga bakomba bato te mais bavie wana bayebani bana ye basoutenaki papa osoleve branche te non nalobi boye biso nyonso totalaki eza mambo otanga kombo te mais toyebi bavie wana nyonso oyo omonaki balekaki wana oyo bazosoutenir ye na bavie wana mosusu wana vie na biso oyo akokama ndefu apembe wana alekaki oyo alobaki ke no te ndenge eza wana atikala jamais kolobela mpona mwana oyo awuta epa na ye mais aye kosalela héritier fili yo kasi nyonso ezalaki nini ezalaki kaka mpo bacontre fali mais bacomprendre te fali lokola aza mwana nzambe yango omonaki échec na bango donc basangani bango nyonso wana mpo baluka bacontre fali mais baéchoué tokoloba soni siko mpo na yo na ndenge ozomona fali na ndenge abandaki miziki na ye na ndenge akomi lelo nini conseil okoki kopesa fali mpo akende so liboso non ngai conseil na kopesa ye aza courageux c'est un professionnel aza fierté ya Congo lelo donc na bao balingaka ye te na bao baene na ye o bao balingaka ye na bato nyonso Congo mo bato yebi ke la ministre numéro 1 ya musique na biso eza fali le guide ya musique na biso eza fali donc eloko nga na kosenga ye azala toujours kaka na komikitisa akontinue kaka na stratégie na ye ya kipa kokolo ndenge akipaka bato te akontinue toujours kaka na kosala musique bonne musique na ye lelo album ebimi tomoni album ezocartonne partout bato bazobina bana mike na mikolo tozomona ndenge album ezobeta na babar partout na baboite tozokende partout eza kaka ye na ye donc akontinue toujours kosalela biso musique ya bien
à continuer toujours à bosser dire à l'embatter à quitter ben gérer ba critique wana quitter en côté na biku ya kipaka na pe en côté donc ba détracteur na tout monde ndenge bazo tika na soni tout monde bango mo ndenge bazo kendi bazo ça le côté mais lelo donc quand on parle de Fally tout monde déjà que non récite mobimba ya wana pour lelo fierté ya mboka na biso wana mutu azo longola biso azo sala fierté ya mboka azo tambusa image ya RDC na monde entier partout tokolo basusu ne à part rien na Congo wa miseni so tokolo bon so batikali wana bazo bunda na bango lobi relève gozala succès ezalaka éternellement te lobi fala koleka mais leko lelo ezata na ye ata oboyi oboya ondima oyo ezata ya Fally donc ngana koyebisa ye azala kaka calme akontinue kosala mosala na ye azala toujours posé asambrier na ye te donc oyo eza temps na ye donc ata atie lelo azongi na stade wana akoretourne yango lisusu donc nayebi te place nini ofale koya atia libaya mpe aeshue na minute oyo po oyo eza temps na ye donc ndenge eza boye mpo na yo ozomonake donc à part Fally fere pembeni ya te bina fiye pembeni ya te bango nyonso wana baza baartiste congolais ocomprendre bango nyonso wana baza baartiste congolais soki baosala fierté ya mboka na biso tokobetela bango maboko mais na minute oyo lokola bango moko babikotisaki badistraction na makambo na bango etali biso te mwana mai alakisaki bango nzela bango baboye kolanda nzela na ye lelo mwana mai akomi deja mosika sikoyo tosala nini mais lobi soki fere asali eloko moko ya bien tokobeta maboko bina file soki asali eloko moko ya bien tokobeta maboko mais pour le moment bango nyonso wana baosala eloko moko te tosala nini papa na minute oyo c'est Fally donc oma tokita Fally ou rien donc ezala bavie na biso ya wenge ezala bavie na biso vie na biso ya quartier la terre ezala banani bango nyonso bayebi ke na minute oyo numéro 1 ya musique na biso eza Fally donc fierté ya Congo na musique eza ye donc na minute oyo Fally aza te na musique na biso ekufi mona ntiango na motu donc lelo eza nde ye nde motu asimbi bendele ya Congo ye nde otali image te ya Angola yo ozotuna otuma mambo ya martyr mais tala image ya Angola yo momona penaka album esali 1 mois mais communication ya artiste bangolais bazoyemba bamédaille bangolais bazoyemba ba SL bangolais papa tokoloba nini nani sosoki ye te moto akosala biloko eza temps na ye donc totika mambuye donc totiki polémique ya Fally na bano ya mike tolongola ye na bawera na bajibe Fally ndenge eza wana eza kutoteke oyo totiki polémique yani Fally aza na moto tokokompare na minute oyo te na misi ezala meme bavie na ye wenge tokokompare bango te ezala oyo bafere oyo bahéritien bane bango nyonso bazoluka nde mais vie oyo apa auti obeta concert moko boye na mboka moko boye namoni asali plein papa auti obeta soki na idiofa eza yango problème te aza moto aza na bato na ye na nayebi teke oyo asalaka succès na mboka awa toyebi teke non soki succès eza te lelo oyo akende obeta na bamboka neti baidiofa na oyo ezake sans piake kosimba te mais toyebi ke na minute oyo vie aza te vie moko mpe ayebi ke na minute eza petua bacomparaison wana na minute oyo papa totika so tobi tokota mpenda na bakati mpenda banini okokuta bango baza te eloko te nazoyebisa o mosher mwana mai azobeta miziki na ye mwana mai azolongola Congo soni mwana mai azosala fierté ya mboka donc congolais totikaki motema mabe tosoutenir kaka ye oyo ya osala wana ezaka lokuma mboka oyina ye te yebaka ke non ye aza Fally akotikalaka Fally mpe ndenge azala na lokola aza numéro 1 ya miziki na biso akotikalaka numéro 1 ntan na ye soki eleki osoki motu nini akoyaka ye toyebi te nzambe ye moko ayebi me na mini eza nde Fally bango baluka nde basala nde befort ole ya kolobaloba bakritike moko yeni te olali olie fufu olamuki olie fufu otondi na yo ozwi kamera otie obandi kokretie Fally tala etika baavantire mwana mobali wana tala aza fierté ya mboka yo ozomona baivoirien te bacamerounais kende partout na baafrika donc azobeta maboko sentir penake mwana mobali wana so bamoni ye donc lokola roi moko boye mais awa lelo na Congo awa kimotema mabe fani olali olamuki bon moi je comprends eza banzala nde moto esalaka yango moko bato mosusu parce que Fally wana lelo azobokola bato
pour lelo ozoluka po soko lobi kombo na ye bato batali yo yango moni pena ke no émission moko ekoleka te ke sans que mutu afinga fali omona batitre te tala kutu fali tala kutu tomonaka batitre nyonso eza nini kotika kaka attention bato parce que olobeli fali te baotala yo te donc mwana mobala wana na po aza na mosala moko makasi mais aza na choix te tika kaka bokola bango ndenge azobokola bato ba youtube azobokola bango na bato ya ndenge na ndenge na bamusicien oyo akodiembe oyo foluka adiembela kaka fali mpona nini batala ye so adiembe fali te nanga kotala ye donc na minute oyo papa c'est le number one ye nini azokonza na minute oyo moto asimbi bende na musique eza ye bavie na tu wana bayebi omoto aomeka aza na ye te baokoka na bango eloko moko te asala tu ye abeti basali nyonso bavie wana babeta mais oyo basali oyo abeti lelo bavie wana babeti yango nano te bastade oyo abeti na afrique bavie wana babeti yango nano te ayeli biso disque d'or ya snap bavie wana bazwa yango te papa tokoloba susu nini yango loba ye aza lokola messi na minute oyo mais oui aza lokola messi c'est mon papa nayebi biso mwana mobala na lelo aza na 57 trophée numéro 2 na numéro 2 aza ta na 20 te imagine totikama badistraction te totika bambema te mwana mobali wana akenda deja mosika aosa affecte ya mboka akomprenaki tellement akomprenaki rêve na ye aréalise yango donc na minute oyo fali ana motu na temps te ya koluka aflate soki chroniqueur moko boye to aflate soki journaliste moko boye to aflate soki motu nini na mpo flate fali asa yebana sa miteki lelo fali na kobima boye ata sans journaliste so nini soki atie kaka fiche abiki na obeta conseil bato bakoya akobimisa liboma meme soki aye kotekama yango tozomona mwana mai asala misalaki mwana mai asala miteki azwaki temps na ye rêve ne eza réalisé fo kobetele maboko eza temps na ye eza temps na ye nabosani te bana na ngai nyonso badasa badaniela bamarie vincent bapaul nabosani te madame na ngai tania nabosani te master na ngai ibrahim libia nabosani te bos na ngai province katumba nabosani te baninga na ngai nyonso totravaillaka nango na projet awa puis petit na ngai akendako malgré petit ayebi kaka ye moko bon grand frère na ngai donc famille mobimba bao nyonso balingaka ngai na quartier nabosani te mama nganda nabosani te puis petit na ngai oyo nani petit wana kombo nabosani na nani bon kombo nabosani te bamaster na ngai to ya staff ya gora nabosani te bastaff na ngai nyonso ya matadi nabosani te bamaster na ngai baingénieur kabe ya français nabosani te donc baza ebele moko ntango bakomona bango nyonso eza te naye napesi nyonso bango nyonso kaka bayebi nga ozalaka bango bien napesi bango bambote bon merci ndeko tosepeli kozala invité na biso ya mokolo ya lelo mbala nsima kamera ezalaki ya bino ingénieur Mikel Mbaki ye wana asili kokanga image na ye tokutani mbala nsima au revoir.